nekirindika ate panzana nga papa robo nazo analyse kaya moko moko. Bien sûr nakoloba teke balingaka Karine to bakitisi na Karine nakoloba bongo te. Mais ndenge natalaki Malika Mania ndenge azokende na ba analyse loyale eza bien. Namoni Carmen Odia asali analyse. Suna lobi Karine amukolo tozali kinanga na kosi. Mais nakolo ba oui Karine akoza mukolo nanga. C'est que kosi. Pour te dire la vérité. Suna lobi Karine amukolo tozali kinanga na kosi. Mais nakolo ba oui Karine akoza mukolo nanga. Donc kosi. Pour te dire la vérité. Suna lobi Karine amukolo tozali kinanga na kosi. Mais nakolo ba oui Karine akoza mukolo nanga. Donc kosi. Pour te dire la vérité. Suna lobi Karine amukolo tozali kinanga na kosi. Mais nakolo ba oui Karine akoza mukolo nanga. Ozo mambo loba. Na kosi. Mais nakolo ba oui Karine akoza mukolo nanga. Pour te dire la vérité. Mais lobi nanga vérité. Olobi vérité. Olobi soko lobi Karine amukolo na yo. Toleki na yo okosi. Simo lobi Karine amukolo na yo. Donc okosi. Keba na kolongolo lipasa. Loyal bayambiye na Patrick Engambe na moni yango bien. Bandeko na lobite na moni yango malamu. Bien yango na kaka malamu no? Te bien na bonne. Eza différent. Na moni yango na yebi ba analyse oyo Malika Mania akosala na komba Karine. Carmen Odia akosala na komba Karine. Na yebi tango bokotala yango surtout batoyo balingaka Karine Mokonzi na ba chinois bokoloba zozoyo alobi kaka mabe pona Karine. Ekosala bino passe ba oyo bamonaka passe. Mais eza normal. Rando moko te ata babengi yango loyal ou bien balobi tozana ba polémique moko loyal. Alors muto basalelaka analyse bazo chrétien ou bien bazo clasher ou bien même bazo sala analyse moko normal soki bazo critiquer akosepelaka te. Bon bamona yango normal bato neti ba Karine amona yango rien du tout. Mais bato balinga Karine misusu ekosala bango kaka passe. Même eza loyal barando kutu obobenga loyal ya wenge nzoka wana ezala loyalité ezala loyal entre bango. Mais emema bato na sa mabele. Donc tokoko benga yango loyalité. Yango wana ekirindika Carmen Odia natali analyse na ye ndenge natalaki oyo ya Malika Mania. En tout cas Carmen Odia modèle asali analyse na makambo ya Karine Mokonzi na kombo ya Karine Mokonzi na betelie mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Carmen Odia
la fille à papa. Na beteliye, maboko te. Na beteliye porte. Na batu oya ye. Bachaka na liste. Ya ba chroniqueuse, ya mondi mokonzi, oyo esengeli azala. Surtout comme lipasa Karine Mokonzi na yebi nanu te. Mais comme ayaka asalaka ba analyse soka ko clasher a clasher bongo nga papa robo pe na pupula ye soki na ko pupula. En tout cas moto lokola Carmen Odia vraiment nga na moni fo azalaka toujours na mondi mokonzi. Malika Mania lokola yango ekirindika na teti yango pe na kaboli yango. Malika Mania na Carmen Odia soki ba ko continuer ko kende boye en tout cas na beteli bango ba porte na batu na bango. Bon, Carmen Odia alobeli biso makambo ebele oyo ye alingo loba pona Karine Mokonzi a analyser zemi ya Karine Mokonzi. Na yebite soki bango bajijaka zemi na ba image to soki bajijaka beauté ya mutu na image. Po Carmen Odia ye moko alobaka yango pa alobi yango ye bato ebele ntango bamonaka boye na miso balobaka to préféré na beauté na yo par rapport au tomonaka na internet. Nazaka consciente na loba pe vérité. Una finga lokwa fisi wazate. Mais là mo ga deuxième muteza lokwa ye meringa. Tunanga poane. Moni keza base. En tout cas non sidika. Parce que nga na na songo koyoka lelo kari azoze. Parce que na sala be mission na trop ana mutu moko nga nazaka consciente na loba pe vérité. Una finga lokwa fisi wazate. Mais là mo ga deuxième muteza lokwa ye meringa. Tunanga poane. Pourquoi? Sona moni keza base. En tout cas non sidika parce que ana mutu moko nga nazaka consciente na loba pe vérité. Una finga lokwa fisi wazate. Mais là mo ga deuxième muteza lokwa ye meringa. Tunanga poane. Pourquoi? Sona moni keza base. En tout cas non sidika. Eza pe na batu mosusu bamonaki kitoko na internet bamoni na miso moto akwei kao. Alors ndenge moko zemi ntango bazotya Karine Mokonzi maquillage ekokobima ndenge mosusu ntango basali cérémonie ya prédote ekokobima ndenge mosusu ezali normal. Bandeko bomonaka leketu na ba image. Est-ce que bino boyebaka ke leketu libumuse bima botiaka kate? Parce que leketu ba image bazoango bien. Mais leketu akoma na mwa libumu. Libumu penza soko moni na misu aza différent na par rapport oyo moni na ba image côté libumu. Ndeko moko wa mwasi abenginga akutanaki na leketu amoni leketu na poto te na Congo po na poto bokoloba manto amonaki na libumu. Mais na ba image bomonaka libumu eza te. C'est normal Karine Mokonzi bazotia na maquillage bokokomona libumu to bomoni te. Alors motolo boluka boyeba motolo na iso ke vimbi. Ah, bato kute bele toza na bango kuna na Congo balekaka na ba chaîne na bino bazalaka deja bato motolo munene. Mais boyebaka te baza bato motolo munene sans zemi. Bongo siko Karine yaza muta motolo munene te. Sikoyo aya kolakisa bino motolo pona zemi ebimi.
En tout cas, vraiment, bon, et ça normal, et lobby Carmen Odia Imoko, nyonso bolobaka, aza toujours nabatu, balingake, nazoloba Carmen Odiate. Karine Mokonzi aza toujours nabatu balingaka, pe babakisama. Ezate bakoma kolinga ye, po kaka bino bolobaka mabe na ye, me bakoma kolinga ye, po bamonaka, yende muta kolinga. Nakala baza kolinga ye, po batu balobaka mabe po na ye, batu batetake mabe. Me lelo, mingi balingake po aza Karine Mokonzi. Po aza na ba charme, po ayebola ba crevette, po ayebo sekisa, po ayebo bina, bina, la baronne bina. Yo, ennemi, laissez-moi tranquille, je m'en fous. Carmen Odia, nalobite yo ennemi, yo pa Karine Mokonzi, ozala ennemi te, otikala pe kozala ennemi te. Yo moko muto lukaka, ba identité, ba makambo kosala. Mais Carmen Odia, en tout cas, continuez na ba analyse ya boye. Kokoma no pe pour Karine te. Po yo son komi pour Karine. Mbala moko. Osilia, yo fo zala kaka bongo. Loba ozala ni pour Karine, ni contre Karine. Modèle osali analyse. Olobi makambo, même inga papa robo eswinga. Esali na unga pasite. Mais eswinga. Nenge swinga kukanchake salinga pas. Esalinga esengo. Pota unga nalinga rando. Nalingaka. Eswanga mesalinga pasite. Nakanjozo comprendre. Nenge tango batiakio ba tatouage. Ozo santi tchou. Ezo swa non? Mais ozo mona no pasite. Elengi. Yozo boule tatouage sila. Esimba. Modelinga. Tango nalandaka yo. Surtout onalandi yo ya lelo. Esalinga pasi moko. En tout cas, soko bakisi bemisha bongo misato. E osalanga susu pasi mene na kati elengi. Oya Malika Mania. Wana esalakinga elengi nelengi. Parce que ba betaki Yvette Kalombo eloko alukaki. Bongo ya tani ya mabed. Yango peso salanga gu po beti. Yvette Kalombo toujours eloko alingaki. Mais bon, ne kirindika soba lobina pona. Na kopona kaka yo Carmen Odia. Na Malika Mania ba o batikali. En tout cas, Niko Pona, Niko Tala. Eh, Zelana navana continuer. Carmen Odia. Bongo Pona Evi, wana likamba koloba. Très bien, maman le vie, en tout cas, s'occuper au décevoir Karine. Tant que non, bah, la Karine va finir mal au roi, no finama. Non, finir maté. Ça veut dire ça. Karine, on s'est chargé. Maman le vie, en tout cas, s'occuper au décevoir Karine. Tant que non, bah, la Karine va finir mal au roi, no finama. Non, finir maté. Ça veut dire ça. Ça décevoir Karine. N'a pas raisonné dans ma campo yozoloba. Mais na lingo tiango kate, pardon. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, dans la chaîne de Toko, il y a pas de JP qui a matin et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma nzamelangai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP qui a ma le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, dans la chaîne de Toko, il y a pas de JP qui a matin et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma nzamelangai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP qui a ma le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, dans la chaîne de Toko, il y a pas de JP qui a matin et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma nzamelangai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP qui a ma le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.